Yaya, Soki Bozali, qu'on se rappelait, ça fait quelques mois passés, et les Kakibongo na UK, na Royaume-Uni, na Angleterre, Congolaise, il y a Kinshasa, a balaki un sujet nigérien, je crois, Oyo a sacrifié qui est, qui est dans salon, et news one qui viral sur la toile, Bolanda qui yango, Tolobela qui pe yango. Kasi, Makambouana, ezali ko continuer. Je me demande s'il faudra, Tope Kisaka, Batu Balaka, en fait, Batu Yamboka Mususu, Tondanini, Tokoiko Pekisate, Ponga Imoko na Lobaka Yango, Balobaka na latin, de coloribus and gistibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. Mutuna mutu, atalakana droit, yako linga, tokopona, mobali to mwasi oyo yemoko alengi choix. L'amour n'a pas de frontières. Kasi, ce qui est commis à sacrifier kabande komususu, wanande ezali kopesa mabe ya kosakanate ya lisolo oyo e kopesa yo pasi. Masolo ya boye, il fallait qu'il y ait un principe de terminer lisolo musume oyo pe koti to kopesa no deux masolo lelo oyo ezo kene na même lignée kaka ndingo wana. Ndeko mwasi azui zemi. Zemi normalement esalaka 9 mois to ebi yango. Kasi zemi na ye esali bongo 15 mois. Mobali na ye azalaki nigérian. Awa tozali na Pointe Noire. Après 15 mois, au lieu abota, moi la normal, mais le ko aboti banini, aboti kutuna noté, mais na kati ya libumbu na ye, ba ye komona ezalaki na kati, ezalaki na ba torti, ba koba ya mike na libumbu na ye, zemi 15 mois, eza normal tout, eza normal, anormal. Yango tokobete la yo lisolo lelo. Qu'est-ce qui a fait que zemi wana, est-ce que ezalaki ya solo et bon wani ba torti, ezalaki mystique, qu'est-ce qui a fait? Et le on na kati wana. Mobile na ye nigérian. Alingaka sala nini et pas ya mwasi na ye. Yango lisolo tokobete la yo lelo. Voilà lisolo ya liboso to sengi na bino bokota boyoka masolo o tokobete lelo. Deuxième lisolo tokobete la yo yaya. Ezali na même ordre d'idée kasi cette fois-ci ndeko mwasi zemi a kumbi zemi au lieu esala 9 mois ye esala kibongo 10 mois ye kene ba 11 mois tango aboti bongo libanga ya kayu. Oh ndeko ya boti libanga ya kayu esala maki ndenge nini chose grave. Mwasi oyo nana abota te na vie na ye ba liboso abota yango wana mais mobali aboti na ye azalaki mobali na ye te azalaki mobali ya batu. Et le connaît ça dit ki abota libanga. Est-ce que mobali wana pe alingaki a sacrifié ye to zemi wana ezalaki ya solo. Bino batu bolanda kabibali bongo ya batu bokota. Okolobalanga papa fiston mobala muto azalaka te e ya solo wana mobala muto azalaka te kasi kota yoka lisolo oyo peut-être ekofungola yo mémoire. Voilà. Est-ce que christianisme est si et bongisa to et développa pays moko d'Afrique? Toujours Afrique centrale par exemple, est-ce que christianisme essaie de développer pays moko Afrique centrale? Si oui, quel pays? Est-ce que christianisme ont contribué dans le développement de pays au monde en général ou particulièrement pays d'Afrique, plus particulièrement pays d'Afrique centrale? Je ne crois pas. Est-ce qu'avant christianisme, parce qu'on ne peut pas se voir la face, battre le christianisme, et bongo mindele. Tango ba christianisme, avant christianisme, bakoko na biso, babandaka ko sambela te, si, babandaka ko sambela. D'ailleurs, balobaka yango chaque fois. Na discours, il y a Léopold D. alobaki yango, n'allez pas en Afrique en général, particulièrement au Congo, leur apprendre Dieu. Puisqu'ils connaissent Dieu, puisque vous, donc veut dire attends ma père ou ma père, ma missionnaire on suppose que nos ancêtres connaissaient Dieu plus que eux. Alors, qu'est-ce qui a fait que colonisation et si là entre guillemets, mais on continue à pratiquer oyobatike la biso wana bango mo basekaka biso. Est-ce que ça a développé Afrique et développé Afrique? Ndeko mobali oyo a démontré yango sur plateau et puis Robi il faut que la culture na biso. Donc on a na émission ya lelo. Aïe, si on a vu un plateau on a linga ba vantir te. Parce que babilo musunga na yoki balobi awa na osenga ta penota plateau pena face à face parce que
Et ma kameze belé à koloba mais tant pene koloba ngwezati. Christianisme ko changer le côté na mboka na biso. Parce que depuis kota en Afrique centrale, il y a un pays mon côté ça développé na christianisme. Religion mon côté est développé en Afrique. Ba religion étrangère là comme mon côté. Biso tozaki ba religieux té nazo bandela ngombala na mbala. Tozaki ba religieux té. Toyebaki nature na biso. Tozaki na communication na bisimi na ba génie. Bango ne bane ko pesa ba koko na biso bwani ya ko créer. Lelo bakata biso contact wana. To komi ko toza soumis na biloko bango ba imposer biso. Mais chrétien tout le monde va raisonner bien. Quand tout va bien, Jésus a gagné. Quand rien ne marche, on a qui Satan. Maintenant, le mot qu'on a vu, c'est comme la maison marcheté. Non, c'est Satan. Voilà. Quand tout va bien, Nzambe a sali. Quand ça ne va pas, Nzambe a kosala. Mais batu oh ba na religion wana. Quand ça ne va pas, ba kendra ko chercher qu'est-ce qui ne va pas. Quand vous leur menacez, ba bimisi ba arme. Mais vous quand on vous menace, au lieu de répliquer, bokei bongo kosambela na stade o Nzamba kosala. Est-ce que Nzamba si saka guerre tala kuntseki tala kumamba. Yango pe to kosola kaka na émission ya lelo. Yaya dernièrement to utay kotala to mona ki yango na première na parler du peuple. Une partie ya ba député ba bimaki à la tête Bitakwira. Faustin Bitakwira. Pour la ba bimaki parce que pour na makambu ya Est balobi premier secrétaire, premier président de l'Assemblée nationale a négligé, a minimisé qui motion bango oyo sur l'état de siège. 3 ans jour pour jour yaya depuis ba décréta état de siège na Est ya Mboka. Est-ce que état de siège wana et apporta eloko nini? Moi je me rappelle avant que tout état de siège batu babane ko kufa mingi te. Tangu baye ko instaurer état de siège ne batu babandi ko kata mamitu lokola bambinzo. Est-ce que état de siège ezali réussite totale to ezali échec total? Ce que ezali réussite, est-ce que succès nango tozo mona yango te pona nini? Ce que ezali échec pona nini ko supprimer yango te? Alors ce qui nous est cœur wana d'après Bitakwira. Mais pourquoi est-ce que nous savons tous que c'est le Rwanda qui nous menace? Rwanda moutato attaqué biso. Mais nous continuons à garder des relations diplomatiques pour la nini. Pour la nini ambassade ya Rwanda, ils ont continué ko sala na RDC. Yango ils ont pesa biso mutu ko soi. Donc on songa na émission ya lelo. Na pesi mbote mwana mboka Justin Bitakwira. Mbote Miriam Bukitu. Tomoni jeudi à peine plénière et bandi bino bobimi na bino bandi ko saba déclaration libanda. Problème oyo pensa sala kipoto bima. C'est que le premier vice-président de l'Assemblée, Kilumbai, a minimisé la question. Pour proposition, on a bien des Koloba, ni pensa. Il fallait tout débattre. Ok, sur. Il y a un côté fort, un côté faible. Il y a état de siège. Quand on a tout démontré, il y a tout utikuna, tozana batukuna, to baninga bandeko basi bakufi. Donc on a ça bango avantage na inconvénient, il y a état de siège. Baboy. Quand on a bakatelé na micro. Bon, pour la bino, avantage na désavantage état de siège ezali nini? Depuis état de siège, il s'allie 3 ans. Je dis bien 3 ans. Tu libérer village, tu récupérer nini. Parce que sur 6 territoires, il y a nous qui font 4. Et ça sous occupation. Et puis, bah officier sous militaire, na l'obité que bah militaire nyonso. Bah officier militaire sous. Bah zui loko wana lukula business na bango. Est-ce que réellement ici à Kinshasa, le gouvernement congolais est conscient des dégâts humains? Au Rwanda, ça allait pas d'Abisso. Est-ce qu'il y a bien? Voilà. C'est ça que nous allons décortiquer dans cette émission, mesdames et messieurs. Mbote Bandeko Malandi, à Radio Lokoé Télévision, Bissika Nyosh Tubozwami. Merci la confiance, paix, fidélité. Bozali ko continuer kope sa programme Oyo, Radio Lokole, ma solo et pas wapi to kutanaka chaque fois pour na ko solo la. Makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso, batu ya mangala. Bobenga kangai chaque fois Tata Pelende. Ça me fait plaisir quand vous m'appelez Tata Pelende. Parce que voilà, tout ça, les recours à l'authenticité. Tout est bien, très bien, yaya. Na bande la kapena lobaka yango. Jamais tu verras un Français qui s'appelle Pelende. Jamais tu verras une Française qui s'appelle, par exemple, Miandabou. Ça n'existe pas. Mais pourquoi est-ce que nous, on doit copier
ba Françoise, ba Gina, ba Marie, et patati patata. Non, nous devons faire recours à l'authenticité. Si et seulement si colonisation et si là, nous devons faire recours à la valeur ancestrale au Yabiso. Tozong la valeur au Yabiso. Je crois que peut-être qu'il y a un groupe parmi ma kambu oezo kangabiso pour na tout évoluer. Est-ce que vous bien on doit changer les tout et surtout, moi je l'ai dit, recours à l'authenticité. Quand on dit recours à l'authenticité, il faut tozong même la source, même comme yambo kanabiso. Tout le monde a qui yango et c'est là qui c'est là Congo parce que le royaume Congo avec Condieu bazwa ba changer yango d'ailleurs Belge nde bazwa Congo balongola kawana batia C. Alors une petite parenthèse. Vous savez qu'est-ce que signifie Congo avec C? Quel est le dictionnaire bêta Congo? Expression à Congo avec C. Congo. Ça signifie rien, vide, il n'y a rien. Je vous ai toujours référé dans le livre Oyobonamboka Koma Tedim Fitu. Congo et Grégor du monde. Tout est écrit là-bas. On a tout expliqué dans le livre Congo et Grégor. Congo avec C signifie absolument rien. Mais Congo avec K, c'est ça même le nom de Dieu. Dieu s'appelle Congo. Parce qu'il disait, mon peuple portait mon nom. Alors imaginez, qui est ce peuple-là? Et Congo et Abissouana. Et ça a Congo RDCT, hein? Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola. Après, presque Afrique centrale, il y a Angola, Congo. Est-ce que commis? Alors, vous ne voyez pas que si nous faisons recours à l'authenticité, nous avons la puissance. Est-ce que vous commis? Alors, on doit commencer quelque part. Au Botimo Anayo, Pesa ye Kombo ya Ndosimau, Pesa ye Kombo ya Mukwantombolo, Pesa ye Kombo ya Chilombo par exemple, Pesa ye Kombo ya Pelende, Pesa ye Kombo ya Tata Mbemba, Benga Papa Tata Mbemba, Jack Boy, est-ce qu'on commis? Recours à l'authenticité. Nous devons valoriser ou revaloriser la culture africaine en général, particulièrement congolaise. Voilà, c'est pourquoi j'aime que vous m'appelez Tata Pelende. Voilà. Partout vous allez qu'on a biso, merci na confiance au paix fidélité, vous allez continuer à couper ce programme oyo, vous allez belé oyo, vous allez kolanda. Il y a une opération 40 000 membres, pour ne pas dire 40 000 abonnés. Vous avez une communauté où la radio locale, tout ce que vous poussez malembe. Alors, pour la pousse et c'est un abisso to partageaka. Communauté oyo eko mamunene. Vous voyez, awa, c'est le seul programme, la seule émission où il peut apte kuta na ya awa ba insanité za la kate. Awa pembe na pembe ya marakuja tuliaka te litonge musika avocat tuliaka te manga kutu kubusa na te ya awa solo na solo est-ce que komi alors solo na solo ba awa masolo auto speaker abino awa auto betaka awa et ça la ka pona intérêt na biso moko pe bien sûr mais surtout pona kosunga po masolo auto betaka awa et ça la ka masolo auto inventaka yango te betaka plutôt masolo oyo bino moko bo pesa ka biso ngo to beta yango na objectif ya ko nuire batute na ko bebi sa comportement to ko bebi sa réputation ya batute mais plutôt ya ko sunga et si kande kwa koyaki yo okoyate et si kape ndeko ya longaki yo pe osala nini olonga nde objectif ya émission na biso oyo Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. Est-ce que bokomi c'est que bien voilà. Alors to sengi na yo obadaka bongo ko partager quand vous partager et osala ke toko maebele pour la bandeko ba yo karape matea. Voilà. Il y a une vidéo qui fait rage, avant de commencer, vidéo moko, une petite vidéo, une courte vidéo, et ça un honorable député, azokotanga bakombo ya ba député na ebité autanga bakombo ya ba député na cadre nini azoko prononcer bakombo ba muso a prononcer kombo moko wana oyo et c'est pas ici ba touté je vais pas répéter ça peut-être sur la moni vidéo wana na ko tshela yo oyoka ye moko ndenge azoko prononcer kombo wana évidemment kombo ya ndeko wana ezali à peu près ndengo wana peut-être erreur ya lecture
ça dit que ebima ndenge wana. Alors bato batali vidéo wana bazo comprendre de quoi je vais parler. Alors rapidement awa bah tindelinga parce que ndeko mo rectifier un honorable et papa fiston talandenge ndeko wana atangi kombo ya ndeko mususu mabe mais kombo ya ndeko wana eza presque ndengo mais ndenge ya atangi yango ezali ndengo wana te. Voilà, ce que boyoka ndenge ndeko wana député wana atangaki yango vidéo wana eza viral bokomona yango kasi kombo ya député wana yango batindelinga yango awa batindelinga écoute yango business card na ye carte de visite na ye ensemble na assurance voilà ça troisième législatif il y a pas important comment ndeko wana Mambidi Koloboro. Mambidi Koloboro Jean-Marc. Voilà. Mambidi Koloboro Jean-Marc. Mais député wana a prononcé ki yango ndenge mususu. So ok, au moins eza viral beaucoup ka ndenge a prononcé ki yango. Mais eza presque même et rendre moins difficile ka pour prononcer yango mais en réalité comme ya député ezali Mambidi Koloboro, voilà, Jean-Marc, voilà, et ça qui voilà rectificatif, oyo, tindeli biso et pas ya un honorable député, voilà. To bandambala moko na information, oyo, ya makambu, ya religion. Est-ce que christianisme ici est développé pays nini na monde? Oui, c'est vrai que les occidentaux qui nous ont amené le christianisme, même eux-mêmes les occidentaux, est-ce que le christianisme ici est développé bango? Est-ce que Europe ils ont développé le christianisme? Je ne crois pas. Tant que le christianisme, pourquoi est-ce que le christianisme est la modèle na biso pour le développement? Moi, je ne crois pas. Ils ont utilisé le christianisme pour combattre biso, pour bébisa origine nabiso, pour détruire l'entraille nabiso, pour détruire même origine nabiso. Est-ce que croyez-vous qu'avant le christianisme, nos grands-parents ne priaient pas? Tout à l'heure, là, je disais au début de cette émission que même le roi Léopold II, roi des Belges, Yemokotanga, un missionnaire en Afrique, particulièrement au Congo, à Baginini, parce que les Congolais, ils connaissent Dieu plus que même Bango. Donc je suppose que même ma père Obaya, ma père catholique, ma père d'âge jésuite et consort, on suppose que ma grands-parents nabiso, yebaka nzambe plus que Bango. Yebaka nzambe plus que Bango. Coloniser biso. Et puis la colonisation n'était pas facile. Hein. C'était pas que yemba la moko, nos grands-parents se sont battus. Oui, c'est vrai qu'il y a eu trahison entre Bango. Parce que s'il n'y avait pas de trahison, Bango va coloniser biso. Yaya, munduki obanga munduki oyo qui push. Autre balé au sana baté c'était consort. L'arme arme chinois. Est-ce que savez-vous que bateau va la arme à feu lui bosser dans la chinois. Pas étiré, mais c'est pas chinois et ça pas congolais. Ba Congo na biso. Parce que nos ancêtres se battaient dans la arme ndengwa qui push très bien tous. Et c'était et que qui push. Ouais, connaît qui push. Autre na ozo almet totimambodi. Totiena moi rayon moko totiwala au tirer kaka pas il ne peut pas ékeyi et bon pas mutu. Nos ancêtres utilisaient ça. Na ba cri ma magie. Et là s'il y a une trahison, il y a une colonisation et ça la mandengwa. Ils nous ont colonisé. Boye ba pona nini ba missionnaire wana bayaka ba mané ko benga ngo ba mon père. Père. Pourquoi de père? Ba kota de suna biso ba bibota le sabango boye. Mutu benga père, papa, moboti il faut que to sayi. Babi, so ki kutu boto saka papa oyo aboti yo. Mais ba papa oyo tindeli bino ba papa oyo benga papa spirituel. Ba papa oyo ba wuti mbala moko epa ya nzambe. Il faut boto sa bango koleka. Yango wana bayaka na évangile. Ya ba évangile musu faut telemela yango so boti ya yo. Lo bana non na boyi. Tant que ba Sabino. Parce que le roi Léopold de la Baguinine enseignait l'air que le royaume des cieux n'est pas pour les riches, c'est pour les pauvres. Et ça difficile. Na mutu ya mbongo akota na lola. Et ça lokola et vous lokola bongo leksa soki ngombe soki na singatonga lo mo baloba ndengo wana. Et ba kereso oui béatitude errer les pauvres car le royaume de Dieu est assis. Le kuta ya oui béatitude wana. To bandi mo so to boya rango. Errer les pauvres le royaume de Dieu est à une ndengeni. Pauvre ndengeni.
Oui, c'est ça, pauvre en esprit, pauvre en bon, yaya. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous devons vivre, yaya. On ne vient pas nous dire, les biens mal acquis ne se profitent jamais, yaya. Oh, mindele va yiba en Afrique, va développer. Ça bien mal acquis, tout esprit. Tout ça, je veux dire quoi? Recours à l'authenticité, yaya. Le christianisme n'a pas changé. J'ai apprécié l'intervention, il y a garçon Oyo, a expliqué. Yaya, d'une part, tu s'arrêter pour autant. Qu'est-ce que le christianisme a apporté? Rien. Rien. Et là, il y a une équipe, si les autres mettent équipe, les autres pour là, à ta mère, basali, bah changer à peine à nous. Pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas changer? Et continuer. Bah, église, les autres bottes, le col, champignons, tout ce que les pères faisaient. Oh, ben, c'est qui va la colonisation. Bonsoir, bonza, bonsoir, basta, bango, bonsoir, basta, bango, bon, so que t'as la épale, yo, avant ma belle, yo, ovani na, la kiti, balambele, soso, c'est tout ce qui se passe si quand il y a pasteur, parce que pasteur, parce que descendant, il y a un colonisateur. T'as des pasteur. Pasteur, on dit pasteur à Tanzanie. Pasteur n'est pas un dieu, pasteur c'est une personne tout autre comme Yokaka. Pasteur a le roi yo. Tant que de niveau de nos sarabas, le temps de la fin est venu, papa. Oh, on doit se réveiller. Moi, j'ai beaucoup d'amis pasteurs. Master pasteur, master pire pena oh, tu peux s'en parler. Au final, les moi quatre bien, après moi quatre bien zambe. Ngala saraba mutala. Bino musala bino wana. Bozo déshonorer des cultures africaines. Croyez-vous qu'avant colonisation, avant la christianisme oyo, parce qu'on va dire qu'on semble la tête, balinga pas contre la tête. C'est ce que vous croyez? C'est ce que vous croyez? Nyonso ya mabe ezali bangu ya bon se réveiller. Bon se réveiller. Et il faut qu'on a bien scruter. Beaucoup là. Là dans nos interventions à jeunes garçons, oyo peut-être il faut qu'on leur esprit là ndaye. Aïe, so na zoya na plateau na linga ba vantir te. Parce que babilo musunga na yoki balobi awa. Na osenga ta peno ta plateau pena face à face parce que makambo ezebele ya koloba metam pena koloba ngo ezate. Christianisme ko changer le côté na mboka na biso. Parce que depuis kota en Afrique centrale, il y a un pays qui est développé le christianisme. Religion mon côté est développée en Afrique. La religion étrangère, l'autre mon côté. Biso tozaki ba religieux té, nazo bandelango mbala na mbala. Tozaki ba religieux té. Toyebaki nature na biso. Tozaki na communication na bisimi na ba génie. Bango ne bane ko pesa ba koko na biso, bwani ya ko créer. Lelo ba kata biso contact wana. Tokomi ko toza soumis na biloko bango ba imposer biso. Les chrétiens, tout le monde va raisonner bien. Quand tout va bien, Jésus a gagné. Quand rien ne marche, on a qui Satan. Maintenant, le mot qu'on a vu, c'est comme Ramazan Machete. Non, c'est Satan. Satan, on a terre, on a vu ça. Eh, papa, apporte Roger. Satan, on a freiné Mboka. Parce que le pasteur va se belé. Ce qui est solo, que Satan a. Ce qui est solo, que Satan, on a freiné Mboka, on a vu ça. Maintenant, Emmanuel Dodi, Ron n'a pas besoin. Pasteur Belo batoni na Congo bazana na église minene rwanda bango zanini ba kokite ko sambela pour que mboko échanger maintenant faut voir ko défendre na plateau aussi on t'a peuple ko so souffrir ba koko bino so boya o bango basana moko ba pasteur na bino so disant basali yango pourquoi ko ya ko minimiser ba koko o ba tikeli héritage colonisation pas sur monisa ki bango si po biso leto comme na lelo indépendant webi pas sur ba koko na biso ba moni ba pasteur tango ko sala ba ventir sili. Biso doit être spirituel. Tu as un message nouveau. Pour le problème, c'est que fini au bêtise de Bino wana. Peuple congolais a souffrir. Ba koko bino le ba kobo incrimina, kobo diabolisaka. Ba sala ki mala mu po biso to la boy. So ki ba sacrifier ki ba nzoto na bango te. Mais biso ko sa bote. Et puis si na pas si ndeko ya Emmanuel Dodi, aya ko ba ki ba koko na biso ba saki faible. Emmanuel Dodi lo ni asela mboko. Apa ko ke ba poto. Na ka église ba chômeur ba sa pe o misala. Yeso sa ba voyage na ko ke ba États-Unis. A même déjà on diminue. Maintenant, liberté, ça me fait du mal. Voilà, je crois que dit jeune Oyo. Moi, je crois que demain, on va revenir avec les images de la jeune Oyo. On doit se réveiller, papa. On doit se réveiller. Jusqu'à quand on va rester endormi? On doit changer. Dans Rwanda, c'est un tout petit pays. Mais
pourquoi bazo beta biso entre parenthèses, c'est parce que ils sont organisés. Batali, je vous ai montré l'autre fois comment est-ce que dans Rwanda bakangi plus de 8000 églises parce qu'ils ont compris que l'église est au tas des ordres. Bah pasteur bazo ko yibo tout monde ya batu. Ba rabo ça la Congo partout hein. Et le gouvernement a tapé sur la table à kangi bango. Pourquoi ne pas chercher moyen mususu? On ne refuse pas que vous puissiez prier, mais reconnaissez les valeurs ancestrales yaya. Croyez-vous que si il priait? Oh, mais la Bible qu'on nous a envoyée, il faut que pas professeur qu'il est le Gemada, excusez-moi, professeur Gemada, qu'il est a expliqué où la émission la Bible n'est pas sainte. Excusez-moi de dire ça, c'est pas moi qui l'ai dit, rien que la vérité. La Bible est un ouvrage bah utiliser qui en pour mater africains en général pour dominer tout. La preuve est que la carte connaît ça contradiction ko sakanate yaya. Ba contradiction ko sakanate. Et tala makabo bato benga ba chrétien. Na zuka exemple mo typique. Botelanga ba j'aime ko botelanga ba j'aime partager. Papa Piston, yo bongo na makambo ya Nzambe te, il est temps autour de la vérité pour vous comprendre na makambo chouchou. Croyez-vous que yaya pona nini soki bokei et pas o benga médecine traditionnelle. O ba basali bazuka ka nzete oyo batuti yango bapesi yango forme batie na machine conso ekomi paracétamol ekomi je ne sais pas moi soki quoi bapesi omeli yango sans crainte nakobika mais baesi okende pas médecin traditionnel oyo kozo banzete akati banzete manga akati bekorso wana atete atokisi yango akotisi yo mvunga fièvre sili okondima to bengi yango kisi. Voilà ce qu'on vous a inculqué. Fini avec ça. Fini avec ça. Un exemple typique, yaya. Soit disant musicien dit chrétien. Parce que tu comprends que la musique yango na nzambe na mukilia ezandenge moko. Soit disant musique chrétienne. Ba musicien wana. Yo se mona musicien chrétien ba voyager na musicien na bango. Croyez-vous qu'il y a possibilité de rater? Parce que biso la rumba congolaise qui peut rater. Et c'est la rumba, il y a musique à Mukili, et ça la Nzambe, c'est la rumba congolaise. Combien bakenda ka ba voyager à poto na mission na bango? Combien voyager à poto na ba administrateur d'église na bango? Bakenda bango moko hein. Peut-être si on peut compter c'est un ou deux peut-être. Mais tala ba musicien oyo obenga batu ya satana. Batu ya satana, batu ya bakadi mpemba. Ils sont même prêts à annuler concert à l'étranger, ceux qui vont jouer à visa moukié. Ceux qui vont faire 40 visas, 30 visas, et qui vont jouer à 10, ils sont prêts même à annuler concert pour la bakendete. Et alors, entre les musiciens chrétiens et les musiciens qui sont solidaires. Est-ce que vous commis? Vous commis, hein? Donc, il est temps de comprendre les choses. Papa Fisto, non, on doit parler. Il est temps pour la tout comprendre. Ma kambu mu susu. Il y a tout les cas qui vont ensemble général la première les cas c'est quoi dimanche ce qui hier ce qui est fantier gronina oh tout le monde qui quelques députés à la tête Justin Bitakwira Babimaki il a expliqué clairement que Babimaki pour la premier vice-président ensemble à Boya qui koyoka motion na bango. Boya c'est là qui problème là qui nini. Ils ont voulu expliquer ensemble que état de siège au Botiawana. Ils ont produit et l'autre côté. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Jour pour jour, ça fait 3 ans depuis Batia état de siège. Est-ce que Batou Koufakate? Est-ce que son changement est allé? On a remarqué dans l'état de siège de Batou Koufé belé avant l'état de siège. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui me cœur, Moutou a attaqué Bissou, Moutou a agressé Bissou, on les connaît, c'est Rwanda. Mais pourquoi qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous continuons à garder des relations diplomatiques avec Rwanda? Pourquoi on ne ferme pas frontières? Voilà ma déclaration, et tout le monde le déclare. Ce qui est aussi exemple Israël. Israël,
Ton qui na Hamas, attaquer à Mouké, mais Tilelo, jour pour jour, tu vois une année de guerre d'insécurité, parce que va venger. États-Unis, ce que ont provoqué, au taquet ta base dans les moko yaya, va qu'on répliquer. Mais Bissot nous attaque, vous les pasteurs, vous c'est un bongo, va passer à 700 000 $, vous avez un stade, vous vendez, vous ça la prière pour la guerre ici là. Mais enfin, réveillons-nous quand même. Pas jusque là. Il est temps où nous devons nous réveiller. Est-ce que vous commis? Suivez un peu de déclaration, il y a Justin Bitakwira et Bongo Tozongo. Na pesi mbote mwana mboka Justin Bitakwira. Mbote Myriam Bokitu. Tomoni jeudi, à peine plénière et bandi, bino bobimi na bino bandi ko saba déclaration libanda. Problème oyo pensa sala kipoto bima. C'est que le premier vice-président de l'Assemblée, Tilumbai, a minimisé la question. Pour proposition, on a bien des Koloba, Nini Pensa. Il fallait tout débattre. Ok, sur. Il y a un côté fort, un côté faible. Il y a état de siège. Quand on a tout démontré, il y a tout Utikuna, Tozana Batukuna, Baninga Bandeko Basiba Koufi. Donc, il y a avantage, na inconvénient, il y a état de siège. Baboui. Quand on a bakatelé le micro. Bon, pour Nabino, avantage na désavantage état de siège Zali Nini. Depuis état de siège, il s'allie 3 ans. Je dis bien 3 ans. Tu libéré le village, tu récupéré Nini. Parce que sur 6 territoires, il y a un qui 4. Et ça sous occupation. Et puis, les officiers militaires, na l'obité que les militaires les officiers militaires, les locaux business. Est-ce que réellement, ici à Kinshasa, le gouvernement congolais est conscient des dégâts humains au Rwanda, ça n'est pas d'habisseau? Est-ce qu'il y a bien? Ce qui est bitumba solo. Pourquoi il y a Kangi frontière? Pourquoi il y a 4 relations diplomatiques dans Rwanda? C'est parce que c'est du théâtre. On a dit tout ça la manso pour battre Kabiso. Tout ça, peuple le peuple moko divisé. Mboke zo kweya, ba mususu bazo handicapé. Et kweya libela. C'est quoi pour Nabino? Ma paix état de siège Zali place Nini. D'abord, armée d'habisseau. Ils en ont pas plus tard qu'avant-hier. Bazalendo ne ba bomi commandant rwandais qui était chargé de sécuriser mine Yarubaya. Mais notre armée est en trêve. Les choses sont allées de mal en pis. État de siège. Si les lopés, tu y bakate, vrai rôle ya Ouganda, nakati ya bitumba na biso tu y bakate. Parce que biso tu y vu que ils ala M23, ils ala AFC, ils ala Definalo, ils ala batui Guaneho, o nazolo ba, bazaka na patron moko Kagame. Mais si koyo, toujours tala lukula, bolingo entre le gouvernement ya Kinshasa na Rwanda, penza eza makasi. Parce que pour la battu à Goma, nazolo babomba zolanda pengai. Pour la battu à Goma, ceux qui ont gagné frontière pendant 3 semaines. Soit Kagame alongo na président ya Rwanda, soit bitu Misiri. C'est quoi faille ça na ngambo ya nani? Ngambo ya gouvernement congolais, bazoko parce que bazolinga koyoka biso te. Tango bazokina ba négociation. Yo sali 30 ans na poto. Soki Allemagne, soki Belgique, soki wapi. Babandi kotinda yo kende ko négocier na Rwanda. Okondima nyoso ti. Parce que quand vous êtes devant bateau. Kagame za mutu te. Donc il fallait que Batinda Bino Baoboyebi besoin de maîtriser question de la sécurité. Ce qui va continuer à biso, tu vas consulter biso. Voilà. Je crois que ce qu'a dit Bitakwira est quand même profond. Je ne sais pas qui est celui qui est allé négocier na Rwanda. Vous savez, ici, na Radio Le Kweto Lingara, au côté Makambia, politique qui vraiment, parce que mais on doit parler, on a toujours dit, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Après tout, c'est notre pays à tous, on doit parler. Il faut tout le monde, nani akoya koloba biso. Bato bagane ko négocier na ebité, ba pona ki bango ndangani, mais il a fallu, moi, c'est mon avis à moi, personnel étant congolais. Bazo bato est bien. Parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien Est. Moi, je me rappelle, Justin Bitakwira, moi, je me rappelle, dans l'interview à ministre Constant Moutamba, avant comme ministre de la Justice, j'avais suivi, à l'égard qui est pas à Sango, mon confrère que je salue en passant. Alors, les jours où on me nomme ministre de la Justice, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que, tant que tu es ministre, tout mon ité, bon, mais quand on va est, et puis on verra si ça va aller ou bien ça ne va pas aller. Oh, tu l'as quitter, Tolobi. Voilà.
Il y a Tokobete là aussi Masolo, on a promis les autres Tokobete là yo de Masolo. De Masolo, si on a le temps, on verra parce que la salle m'a 2, 3 makambo, il faut tout dans Kumu Manzambi Teyo. Et tout ça là, témoignage, oh, je crois, ce qui t'a installé, nous allons revenir sur ça, mais on verra. Tokobete là yo nous, Masolo, Oyo, et Leki, et là, on verra après Masolo, wana, ce qui va se passer. Voilà. Il y a le soir de Bosso Tokobete la yo, Oyo, il y a moi si asali 15 mois na grossesse. 15 mois. Il y a ne bande de ce qui il y avait un problème au Essamaki na Royaume-Uni, l'Angleterre, et pas wapi. Ndé comment si moi Congolais ya Kinshasa, abalaki Nigérian. Babane ko débrouiller Mike, ba fongola ki salon, histoire wa je crois, ba te belé ba Essamaki na Londres et par après Nigeria wana a sacrifié qui Congolais wana a kufa akena na eka perti kaka bote bi solo wana. Sika bo soto kobeta oyo et ça ibongo na pointe noire. Kaka Nigérian. Vous voyez que bandécoration Nigérian baza un peu partout n'est-ce pas? Baza un peu partout. Awa siko na pointe noire. Nigérian a kutela kina Congolais boko ya Brazzaville. Babalanaki, il n'y avait pas de moyens, il y a moyen de faire des côtés, na wenze bango mbale, ba débrouiller mouké, ce qui n'était pas mauvais. Alors, tant qu'on débrouiller mouké, moi c'est mobali. Et comme ça que Nigérian wana à côté tontine, ristourne, likelemba. Likelemba à côté qui wana ceux qui parlaient qui muta liboso et ceux qui parlaient qui muta souka allait peu muta liboso et ça dit que a pas fuki. Business tabango ekoli a komi na ba boutique a fungoli boutique moko a komi ogende Chine alors zonga ba marchandise ça va ba évoluer moi na niveau emati moi ndamu mais ba balana ki bien sûr bazaki na banate na éviter ba yoka ki base ya nous ba stabilité la vie na bango avant ba joa moi na on ne sait pas mais ce qui fait que dans la période nous surtout bazaki na moi na te mais tangu makambo pesi moi c'est bon moi katuku bien za makasa nkembo ani komona na moi sina ye congolais à Brazzaville wala aye ko koma na Zemi. Oh très bien voilà comme la Zemi kada so moi ça Zemi za resengo n'est-ce pas parce que nouveau venu à cause là akoya surtout que na Nigeria wana na ye congolaise ata moko tazaki na moi donc moi la bonga di bosso ye wana ba boko li pe Zemi comme c'est doit avant Zemi ko 9 mois bah comment qui déjà na deuxième boutique le mobile a regardé Chine pointe noire alors tellement comment qui stable console moi si pesé moi ça bana sur aucun côté ka soute afin d'aki na ye na ndako parce que nous là qui très bien bah que na rappel échographie nous sauté de malamu et console moi nazali tangu Zemi parce que Zemi ça la comme 9 mois n'est-ce pas tangu Zemi ko 9 mois bah ozela bah échographie non bah moi non Zemi ça nous kaka. Là, les bouger, 9 mois déjà, ça va total. 10 mois, rien. 11 mois, rien. Oh, 12 mois, rien. C'est pas possible. J'ai mis à 12 mois, Zalaka. Bah, parents, si koyo, y a Congolais, zouana, bah, non, c'est pas possible. 12 mois, n'en bon, n'en bon, bien, pointe noire, ils ont dit, mboka, banka, mboka, oh, ils ont repensé, makambo. Bah, parents, y a moi, si on a, papa, la mabaye, autour, yé, Nigérian, ah. Dis mon cher, bon kilo, comment est-ce que bien na mboka la bino makambo ezalaka na mboka la so salaka te moi c'est ça la Zemi ya 12 mois donc les 13 mois et ça nino juste oh maman na éviter nga pour comprendre te sur l'hôpital car bazo ba non en tout cas nanu a combien de terre mettez tout cela moi la zali mais oh tout cela passe et ko pas que le robot on ne comprend pas ah ma papa na maman ya fille wana ba moni non ça c'est comme autre chose. Nandenge na bango bakie ko luka. Tangu ba parents bakie ko luka. Ba luki. Et pas bagana ko tali se ba esi bango oh. Voilà sikoyo. Et ko kisi ya 14 mois et kende ba 15e mois moko boy 15e mois. Ba fiso lobi na bi Zemi 15e mois. Ça veut dire ça une année na 2 mois et demi. Pour la Zemi ko 15 mois. Tangu bakie ko tala kuna oh. Et si quand oui c'est vrai mais moi la bino avec na Zemi mais Zemi wana eza de sous Zemi te mobali na ye Nigérian bazaki na mbongo te n'est-ce pas tangu
à côté qui na ristourne moko bonali kelemba tanti na secte moko boye. Et ça là que a sacrifié mutu oyo aza proche mutu oyo lingaka 2 personnes oyo lingaka mbala moko. Pour la une chance parce que moi c'est dans la zemi na moi sinaye et il a sacrifié Sina qui a sacrifié moi sinaye na moi la libumu. Déjà moi na kutu ne ya liwana. Bazo déjà ban. Basala ki ban ya mapasa basi bazo ki bango déjà. Oh bon na libumu moi na bino wana. Et ça c'est mutute. Et ça ina ba torti ba koba ya mike na kati ya libumu moi na bino yango na moni zemi ezobota te puis zemi wana ekobota kate. Moi, la blonde a liwana, boye passe la reta à 4 jours pour akufa. Et puis, à akufa, on n'a rien à faire. Oh, on l'obéit, Libu moi, la sonne de vimbi wana, et ça dit, torti, koba la carte, et n'est ni ouais, rotana. Batela bango, boyebi ka ndenge ba traditionnel basalaka, batebo ba te ce qui peut sali, ce qui doutal, batala ba mona ba torti la carte ya libumu, ya moi na bango. Et ici bango, on n'a rien à faire. On n'a plus rien à faire pour le moment. Donc, moi, on a bino en koufa. Ah, et pesi bango kanda ko sakanate. Tango ba yeko zonga, ba blama bokyo na bango Nigeria wana, jour à liboso, et puis bref, deuxième jour, quand on a dit balobaki, moi, la bango qui la passe à kobota. Et passe à kobota ye, et passe à bakene l'hôpital kuna, au lieu à bota kutute, à koufa. Pendant que on push pas bossa ndenge wana ye akufa tanga akufi ba parents ba essayer bango déjà que c'est là qui mobile mta sacrifier moi si na tontine na bango na likemba na bango wana et pesi bango kanda. Alors ba parents ba saki papa saki abandi ko saka banda na hôpital na morgue wana ti na cimetière asaki mutu asali yo boye to yebi to kotika yote yo landa ye okene na yo wana mwana sika na ningi nkuma intervenir à expliquer biso obomi mutu basaki na éviter bataki ni na kata cercle bataki ni so bataki nini na mama o amona ba bibembe za ko za nani mama Sierra Mboyo peso ko bengi alinga ko ya téléphone te mama Sierra Mboyo ah yo bongo na tata Sedek ya mbaka téléphone ko mama Sierra Mboyo benga nga so ko yotana na so landa ngai bo expliquer biso basala ka cérémonie wana nini ba para basali cérémonie wana bakundi tangu bakundi ya 2 jours seulement mobali wana akom partout tambola azoko mona esprit elili ya mwasi na ye kaka na sima na ye kole na robe ake na magasin kole na ye niliwe kole na ye azomona mwasi na ye partout ti et comme ti mo fa na brabo client côté na magasin mwasi telemi na otala ye moi c'était bien notala ye a komi ko loba na sali odini ngala problème te to famille te ngala okufi boko loba et c'est là qui 2 semaines pendant ala ndaka ndengo wana après 2 semaines mobali wana alala ala mukate akufa to loba nini fi wana mutu aye ko zoyer to esu na ende e ko zoyer to bakoko soke la ndengo wana réalité pona nini kasi bato baliaka bango basala revanche te et comme on a niveau ni pour ça la revanche yango tatu kobenga nkumu awa a expliquer biso soki azali na temps tala mobali watanga kufi atiki bomengo atiki nyonso tout lokola yepe nigérian na Pointe Noire famille zakite asaleka yemoko allez famille à moi si récupérer ba bien nyonso tout wana ba boutique et komi ya bango tala lisolo oya jeune fille oya Pointe Noire zem na esalaki 15 mois yango wana ete ya bino est-ce que il faudra continuer kobala kaka batu ya mboka mususu tala kunseki tala kumamba de coloribus and gistibus non put disputandum to pekisio teme tala ka bobali ni oyo kobala est-ce que komi voilà wana lisolo ya liboso et si est-ce que nous trouvons nos deux masolo ezo ke na même ordre d'idée que du solo ya basolo ndengwana pardon du solo mbale il y avait tout ça kaka na Pointe Noire jeune fille moko boye na quartier boye ba jeune fille oyo aza très belle aza kitoko akola ba oza gitango mobala to landa ye na ba âge à 18 ans abala été na lingi mobali ya bien ngana bote asomo ndie bote na ye esukisi makambo ya biteke mwasi
beauté échangera d'étape. Mobala mon ami, oui c'est vrai, dans 18 ans on peut comprendre encore tu es petite fille, on pense que majeure mais maturité il va être coquette. 22 ans, fier caca. Yo jeune fille à 23 ans. Mobala lo linga bala yo, osoboya na éviter d'être mariage précoce, on ne sait pas. Mais tant qu'on 25 ans, moi si à 25 ans peut tenir un mariage, n'est-ce pas? Ozo linga raté. Moi si à 30 ans, ne peut pas tenir un mariage, hier ozo linga raté. Tant qu'on 35 ans, ozo linga abando luka mobali. Ça c'est que moi, il y a 35 ans. Pardon, moi, il y a 40 ans. Oui, à Koba, moi, il y a 20 jeunes filles à 35 ans, mais moi, les commis, si Koba, n'est-ce pas, papa, Moukolo, soit les filles à 35 ans, et on a deuxième bureauté. Parce que moi, il y a 40 ans. Jeune garçon, on a 40 ans, il y a 38 ans à Koba. Moi, la jeune fille, il y a 20 ans, n'est-ce pas? La logique n'est pas liwana. Est-ce que commis? Jeune fille, on a 35 ans. Alors que les 36 ans, wale komi ka mobali ya batu ya bino batu bolinga mobali ya budo papa fisto mobala muto sala raté et ba raté mobala l'état o mobala sa ya yo so sala ndako na ndeni te mobala muto sala ka ba 2 avenues après bango tonton moko sala ki wana a débrouillé très bien et le gant sala mutu kanaye na coupe naye konso ba uta ko kota sika ça dit ka 6 mois wana tangu ye alekara la butu ko wana bon à mon rappel tantine wana que nous taisons les noms tout ça à la pointe noire ba butu tanga kombote a sepel na tantine wana jour mususu ba kutana ba lingane konso ba koma pe mwasi na mobali tonton azala mwasi na ndako mais azobi mape na tantine wana mais mwasi na ndaku azala qui est un peu jeune par rapport il y a tantine azala 35 ans que 35 mais mwasi na ndaku là qui va 20 27 28 morbo. Mais masaka ba ninga toloba tantine wana to ebite soki a longola déjà ba zemi to a longola te mais on dirait longola te mais na azo pe zemi ti ya alugaka mobali ya mbongo bala mbongo balukende mobala bien alukende ngona na ebite si elle avait remarqué que âge zo kende déjà ba 35 ou 36 ata presque la mois te akomo ko na retard à vie parce que ba fille bele ba sa ndengo wana au mona olongo libase molongo libase mte po longo ito fandi boyo mo mobala zate na koki 35 ans sans mois 36 ans au mona ba ménopause ya osongo ba 45 ans boyo na boti pe mwana ti au mona abandi ko lukata mobali oyo apesa ye mwana be ba sakande mwana je crois c'est ce qui était le cas ya jeune fille oyo et ko sala ki ayo ko na retard tanga comme na retard anani ya tonton na mbala bato abi en tout cas tonton mbala retard si peut tonton na sala retard et na retard mais moi c'est nga ko sika siko sala na bité nga na kolongola ngote parce que nga ba na botama o ezali chance na ngai nazwa mwana et ça boy boy bisiko tellement ko ba na retard bon nga na ebité o moni mo so aussi moi si libanda akomi ko linga atakine moi si andaku c'est que mabe koti. C'est que ma côté parce que mobali ata moko te ko linga soki a beti mo jonga libanda yo mo si libanda oya ko sakana na mo sinaye andako eresingati pour grand prêtre mère asa grand prêtre mère est-ce que vous commis ba grand prêtre mère vous commis botilanga ba j'aime papa fiston et bon ba grand prêtre mère ba grand prêtre mère ba mystique grand prêtre mère asa grand prêtre mère est-ce que commis voilà d'ailleurs je salue en passant carrément pas alga ko yembe la deuxième femme trop oh bon et ça peut ba grand prêtre mère mususu basalaka pe na éducation malamu te mais il y a bien bazali et ça ba grand père même soka yoka bobal na ye asa moi je regarde côté za mbilinga o sakalate derrière maman mbila bela yemba nzembo bango eza sundeni nalembi na kobomba na nalembi na kobomba na nalembi Jack Boroy puissance papa Mbemba Pabanga kaya ya ndenge nini ye nalembi ye Pabanga kaya ya ndenge nini ye mama kurutwe ngai pe babalanga lokola yo ata obengi ngai ndumba bana na yo na bana nanga tata moko mikolo nyonso se kofinga kanga nalembi ye mikolo nyonso se kotindela kanga maloba mabe atana zando na miso bato oko lukase bundisa ngai bobala zo matanga soki pete okutani oko lukase bundisa ngai
elongo matanga ekomi ya ngai na yo nalembi e opesaka moprezo na biso lokumu mama kulutu azali mokonzi na kompani monene tika kokumisa kosambwisa ye papa Fiston yo bandi kokumisa ba deuxième femme te na kumisa deuxième femme te na betika nzembo o mama Bilabel ayemba que je rends hommage patriarche déjà légende. C'est vrai que papa mususu bakena ko ba deuxième bureau pour comportement ya premier bureau ya maman ndako zali malamu te singa malibanda mususu ba malamu mususu pe folie kaka ça dépend ya mutu kaka ndenge ekotela ye ekomela ye mais nous on veut pas rentrer là-bas to betaka li solo ndenge ba pesi biso tanga ko baki na zemi ale mwasi ya liboso mwana wana atimbele ke mobali na ye ali ko bana fio wana et ça la kutu dega mwasi ya ndako akenda ko luka mbanda te zalaka respecter ba maman botelanga ba j'aime tu es une femme légitime on qui me parle à moi likango kuna Hollandi et ça dit malamu te oko perdre respect parce qu'en principe moi si ya likango to alibanda abanga moi ça ndako fort si ko erreur fi o asala que so erreur to ndenge na ye ake ko bundisa moi si oyo ya 35 ans o na zema mbala na yewana ah yo osuzemi mbala ngai yo komona yo ni al sali o ko sala et pesa ki mabe ko sakanati. Et moi, je suis à 35 ans, avec une maîtrise. À se maîtriser, à maîtriser par la manière consort, pour aller gagner des gâteaux à Zemne, des bosses à battre la Zemne, à battre la kilo koum ya mobile na baroto le bandengo. Nzoka moi, si ou jeune fille, moi, si andaku, akei ko lukabi simba, akei pa nganga, aboma, moi, si aliboso na Zemne. Na ebite basala ki soki nengeni, soki basala ki tara akei kuna, on ne sait pas. Ce qui va se faire, on ne sait pas, mais si on tango azeli 9 mois ya zemi. 9 mois ya zemi koki orabota azobota kakate. Eleki. 10 mois azobota kakate. Qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Bali, pas na bango bandi ba prier. Maman na bango prier. Bande ko akenda ka be glise mabe. Asala be glise mabe. Tango ba 10e mois ko ba suka ke ba 11e mois boy ayeko ka passe ya kobota. Tango akei po abote na hôpital yaya ndenge mwana bimaka ye abimi lokola femme moko bien te do lokola mwa libanga moko boye bimi mais mwana te oh monstre to ndenge nini. Je me rappelle ote ko lobango awa vidéo moko eta moi sur la toile oyo entre parenthèses kuluna moko aboti mwana ya monstre tout mwana n'est pas so ko la ngote bon ngapi na sana ngote mais ça na viral na réseaux sociaux hein ezo bangisa aboti presque libanga et pesa ki passe ya kosakanati moi si wana aleli basali na nzambe baye basambeli nzambe pe alobaka ne blague pas avec Dieu hein? Tout puissant alobaka pe nzambe ay kotale sa bango kotale sa pasteur wana basali na nzambe révérend que non mbanda na ende akendaki pa nga kutaki prévu abomaye mais akoki ko bomaye te nganga wande asalaki bichebe ba récupérer mwana wana ba jo instrument wana ba tena libumu batu babanga atena mokili oyo yaya batu banga atena mokili oyo tala jeune fille wana ta basalaki ndingo wana epesi pasi lisolo na ye yango wana 10 mois ayekobota libanga tolo banini bino batu boswaka mbali ya batu bosalaka attention mobala mutu azalaka to azalaka te azalaka comment on doit faire. Il faudra continuer ya kosombala batu toko tika toko pegisa yote yo moko yeba lisolo ka tobete liyo yango wana est-ce okomi hein c'est que bien voilà c'est bon c'est bon voilà on vous retrouve juste après la page publicitaire voilà attendez. Allô? Oui. Voilà, bande ko balandi, nenga to pometa kibino, to ko yambasika bwenku manzambi teyo parce que to jui moi 2-3 témoignages sur ye et puis to na mamituna oyo ya kotuna kumu manzambi teyo. Voilà, yambo to kota na basije oyo to na kumu manzambi teyo, na lingi liboso to tuna moi 2-3 mituna concernant makambu oyo na lisolo oyo to uti kobeta. Kumu manzambi teyo mbote na yo.
Mbote na balandi nyonso oyo bapesi confiance na radio lokole na banza oyo bamonaka makambo oyo eza spiritualité ndeti théâtre ndeti ya solo ndeti ya vrai lelo bomoni bato bazalaki pe na liwa kumu teyo asalisi bango na pesi balandi nyonso na radio lokole na tata pelenge na balandi nyonso confiance pour respecter kumu teyo manzambi ngai pe na respecter na pesa bino lobiko na nzela ya tata mfumu kimbangu yani mvuluzi ya beto bakongo nkanda wandombe. Voilà, kumu manzambi teyo tosala ba témoignage maman ko sali témoignage ya pona ndenge obikisie maman azaki na problème tokosonga wana mais yambo tuko ba témoignage wana olo ba quelque chose to lingi o répondre biso na dem mituna kaka mutuna ya liboso zali kumu manzambi teyo ndenge sala ke mobali a sacrifié mwasi na ye, n'est-ce pas? Mobali a sacrifié mwasi na ye na commerce mwasi akufi famille ya mwasi esali bikila kila na tango okunda basali ba cérémonie soki bataki pe machete soki basali ba cérémonie ba esi mwasi landa mobali wana ozwa ndenge ya bomio et 2 semaines plus tard mwasi pe alandi mobali pe alali akufi alamuki te akufi ezalaka nini wana nani abomi mwasi wana nani abomi mobali ezali mwasi wana to ezali ba esprit de mwasi wana. Merci ndeko lokole lelo mwasi ovandi na ina ndaku be bana ya yote atoboti mwasi azalaka pe na famille na ye famille eza d'accord te kati na likambo oyo ekutami na mwasi be mwasi azana banoko na batata mwasi oyo baza déterminé yango bomonaka foko respecter mutu oyo babengi noko oyo babengi ancêtre na bino oyo babengi chef de famille ye mutu aza lisu ya famille amoni nzela wana eza ya malamu te soki mutu apesaki ye aleka na faveur na deuxième monde pour mobala zwambongo soki protection esalami bakasi te vie ya capacité oyo bankumu balobi pe bakoko ne badescendant na ye oyo babengaka bate bisibu oui mobali foalanda. Voilà, comme ça vidéo deuxième question ezali jeune femme moko boye ye a salaki 15 mois na zemi a zemi mais boti te c'est la 9 mais sali 15 mois tanga kei ko bota ya liboso na boye aboti kutu te mais tanga bakei ko tala nzoka mobala linga sacrifice kata libumu na ye ezalaki zemi te ezalaki na bankoba na kati kuna wana ya liboso ya mibale zemi sali 11 mois ake ko bota okabota mutu abote le ko moko lokola libanga et ça phénomène nini wana. Merci baladoso lelo papa lokole azinga en pleine makelele en pleine nzela na uti mwanda kaka koluka recherche na océan biloko oyo etangami ya musala lelo mwana wana oyo na libumba moni bakoba azalaki deja sacrifié mobali ayebi yango ke mwana wana akobotama comme abengaka kisimbi be dessin animé nanga sinzuki mpamba elembo ya pamba mwana aza deja utiliser vie ya rapidité ya vitesse par rapport batu bazopesa bango kisi ou bien ya mbongo ou bien kisi ya kometenir pose ou bien kisi ya domination ya musala salaka mwana wana azalaki utiliser mwana oyo aza na pouvoir ancestral na ndenge normal akobota ma 9 mois et demi pe 10 mois toza pe na bana mususu babengaka kikongo mususu basunda mwana mususu akobota mpe inane juste mais oyo ekomi 15 mois mwana azalaki deja sacrifié bokomona mutu aboti elongi ezomonana te forme ya liboso na nsima mwana te mwana naza deja utilisé na deuxième monde par rapport déjà à sa sacrifié. C'est ça la réponse. Voilà. Merci beaucoup Manzambi Teyo kumusika boye tolingi ozala biso totala no témoignage na yo ndenge mama oyo témoigner et bongo tozongela yo zala na ligne tokati yo siko totala no témoignage na yo et bongo tozongela wa poto konesko Olandi. OK, merci. Voilà, bona na témoignage ya Nkumu ndenge mama oyo apesi témoignage sur Kumu Manzambi Teyo et bongo tozonga sika wa boye to continuer. Suivez. Bonjour papa tata pelende. Zela. Bonjour papa tata pelende. Ngai mama na yo ana Petronel na eko témoigner munene ya papa Simon Kimbangu epai ya papa Mfumu
na kanali na onde nakutanaki na papa fumu wana ya solo azali penza guérisseur ya solo soki etende nga na kufa nga mama na yo namoni pasi mingi na mokili oyo ase na nyokwami mingi na opération minene na ba Maroc so nazalaki mutu natambolaka na kobanga nzambe te nde na kufa na nyokwami mingi tango na komi nde nalandaka masolo na yo ba histoire na yo po ezalaka ya vrai na kokutana na fumu na toma fumu tango nakutani na ntoma na sololi na toma na yebisi ndenge na sololi na fumu ndenge nazo souffrir na malade ndenge na nyokwa mande na mona ndi basalanga ba opération na kwera na banzela biloko so nga na nzoto tina mbetu tina bilamba na kuyaka bapesanga neti molimo asula na milaka masanga mingi so bapasi ezo salanga na lala kate nazo loba lokola mutazali boma na loba titongo sa na community mutu après de connaissances nga mama naza mona 65 nge nazali boy na yo ka pasi na mitungu misaka ta na landa information na yo na moni fumu na bengi fumu na yebiti fumu kana nga tu ndenge na yana poto tu na yebisi fumu ayebisi nga ko bangi logo te maladi wana ekosila na tindeli mbongo ta na tindeli ndama mbongo asali singa na somi ba Louis d'Olive ba mungwa ba cantine ba mungwa ale na sokoli lango pendant 7 jours la sokoli lango pendant 7 jours maladi wana esili après na sukula avana na sukula na lota na nuye moko na lota ye moko na lali na salon na tandi vunga moko munene na se na lali mukutisela nga makasi na nzoto mobali nga zaki na musala ta na lali bombala mo na moni mutu kaka ya fumu ya pamba mutu sukuza en espace mutu en espace suko azo briller nzoto de muscle pembe tu azo briller atu nga siko ba question mama ana maladi o you said na komile mbula na do yebisa na sel na ngobo tala nga evina nga boye kaka boye banana yana poto na sepela kate na lelaka na mona kaka pasi nazo souffrir nde nazali awa na mona netka na okufa abe okufa te nga na ekotala yo kubangi loko te na kosunga yo maladi nyostu ekosila mbala monga na sutubuka na pongi na libi na moni fumu awa mutu ya pamba fumu penaza guérisseur asolo na moni fumu mutu